Ingeta, la famille Bokota, Bokota, Bokota. Bokoto, 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 dossier sur dossier, affaire sur affaire, Makambo sur Makambo, Yakoinda nde Yakoinda, Yakobeba nde Yakobeba, Yakosala pasi nde Yakosala pasi, Nandenge moko Yako Sakanate. Jiben piana Amida Shatir Vital Kamere, Daidan piana bandekonanga, Makambo ezali, dossier ezali, situation pe circonstance ezali, Nandenge moko yako sakana penza teo. Grande ma joie de vous retrouver encore cet après-midi, surtout sur notre chaîne Étoile Lune Inès TV. Salut, salut, cher Bouchou, salut, cher abonné, salut, cher connaissance, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bien, super bien, par la grâce de Dieu. Cher Bouchou, cher abonné et cher connaissance, yalelo toye lisusu bandeko na nga ka ndenge na yebisaka bino soki dossier ezali, situation ezali, circonstance pe ezali, nakoya soki ya koloba eza te, nakoya te, nayaka toujours soki ya moto moto ya koinda inda ya kobeba beba ezali, yango bomonaka bino bomonaka nga plutôt nayaka toujours et encore na lombangu nyonso. Lelo na ye bandeko na nga na dossier awa ya Jiben Piana, na dossier awa ya libala ya mwana ya Jiben Piana bandeko na nga makambo ezali. Communauté congolaise eza toujours communauté eyaka na likambo, eyaka na makambo, eyaka pe na ba vérité moko caché. O ebele ya batu bayebaka te, mais bazalaka toujours et encore na posa ya koyebaka ngo un jour. Avant na ya kokota na mozindo ya dossier oyo ya situation pe ya circonstance, ekozala bien na ya nanu ko sensibiliser bandeko na biso nyonso ya sika. En tout cas, si c'est la toute première fois, ya kokota penza na chaîne abiso, chaîne moko kitoko, chaîne yaba analyse, somme, chaîne moko yaba information, pas possible. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez et ko salabiso oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et pourquoi pas chaque seconde. Tokos makasi. Bambote nanga na yemoko linda bukulu ya balinda, bambote na Madame Gracia Mpoi, na pesi bambote na Mama Lisi Mpito ya balisi, bambote nanga na Mama Chérie, Mama d'amour, Mama Eugénie Zemanga. Na pesi bambote na Franesse NM, Franciel NM et pourquoi pas leur tonton international, tonton Amos Kazadi, sans oublier Madame Naz Kazadi, na système pe na ndenge moko ya kitoko penza mingi makasi. Voilà. Toye lelo na dossier ya Jiben Piana auta kiko balisa mwana. Tomona kipe uwera soni ya njama ya Noël yepe abalisa ki mwana na ye. Dossier eza ndenge nini, situation eza ndenge nini, circonstance penza eza ndenge nini. Nini eye kotinda biso lelo toya kosala émission, nini esali keno lelo toya kobeta lisolo, toya koloba oyo nyonso tokolinga koloba bandeko nanga makambo eza ndenge nini. La famille eza ya koinda awa eza ya kobeba. Ba propos ya bandeko na biso ebele eza nango kilikili. Bandeko na biso baye balobi no mama Étoiline, mutu oyo abala mobala malonga eza oyo. Mutu oyo abala mobala mbongo eza oyo. Mutu oyo abala mobala kitoko eza oyo. Mutu oyo libala na ye ezalaki bien eza oyo. Mutu oyo donc makambo ba propos eye ebele. Avant na ya kotiela bino ba propos nyonso bandeko na ngai ya libala ndenge kende ndenge ezali na bandana na Jiben Piana na Weranson. La famille toyebi ke lelo oyo mwa matata ezali entre Jiben Piana na Weranson, makambo o bazo welela bango mibale nde bayebi.
bafane na bango bandeko na nga eza kaka mutu na mutu akosupporte akosoutenir surtout oyo star na ye ce qui est normal mais oyo ezoleka entre bango na bango biso toyebi yango te. Au-delà de ça tolanda biso nyonso d'ailleurs maloba wana natiela bino awa chez mama Etoiline Ines TV nalobela nayebisa bino ke non ndenge eza boye mutu afutela Jibe Mpiana mbongo po atanga mutu encouragea Jibe Mpiana kotanga c'était Werason alelaka yango chaque jour ke akozalaka toujours reconnaissant envers Werason po Werason mutu afutela ye mbongo Minerval inscription plutôt ya kokende kotanga baklasse ya musique c'était Werason. Alors bandeko nanga ata soki lelo babebani dette morale wana na mutu ya Jibe Mpiana ezalaka ayebaka toujours ke non soki naza o naza lelo c'est parce que eza na mutu moko encourageanga andimela oyo eza na kati na nga eza mwa bongo. Alors biso tolinga te penza koya kokota na dossier na bango te. Et puis makambo oyo ya libala nga nalobaka toujours napesi pe conseil en général na basi nyonso oyo baolanda mama Etoiline mobali babalaka ye mpo na beauté te parce que beauté efanaka okoki kobala mobali elongi ya kitoko neti mwasi mais basi mosusu bakomi koanvie ye libanda peut-être mwasi mobali wana aza na maîtresse de soi te aye kokota na nzela ya kindumba okoperdre akomi kobota bibota okolela banviaka beauté extérieure te batalaka beauté ya kati. Beauté ya kati eza mobali to mwasi oyo aza na bacomportement ya malonga. Premièrement epai ya mobali oyo tolukaka ezalaka intelligence ya mobali. Soki mobali intelligence eza limité ata soki aza kitoko ya ndenge nini ya elongi yebaki mobali wana aza kitoko te. Eza bongo yango bomona bato ebele lelo bakota na mabala oyo lelo bakomi kosouffrir. Pourquoi? Parce que bakutana na mobali bango babandaki koenvisager nde beauté. Ole batala oyo eza na mutu, oyo eza na kati, oyo eza dedans. Baotala te. Balandaka mobali mpo na poshi te. Parce que lelo oyo na poshi na ye wana ekoki kotoboka. Ekoki kosala ke bamusala, bambongo oyo babandaki kozwa eye koshite, ekosukela wapi. Yo ozolandela mobali mpo na beauté, ozolandela mobali mpo na poshi, okosambwa. Beauté wana ekoki kosila, okoki kosala accident to okoki kozika na elongi. Mais soki ozalaka na bolingo na ye te yo ozalaki bolingo ya beauté, okobanda oyoka soni ya kotambolaka na mobali na yo. Mais tandis que soki olanda mobali na beauté oyo eza na kati, tu verras que ata soki lelo poshi na ye etoboki epanzani mbongo eza lisusu te okozala toujours na bolingo mobali na yo. Ezalaka mwa bongo. Alors na makambo ezoleka entre libala ya Gladys na libala ya Daida. Batu mosusu baye balobi mobala ya Daida eza kitoko koleka ya Gladys. Batu mosusu balobi oh libala ya Daida elekaki koleka ya Gladys. Mais awa toza na besoin ya koyeba ya nani elekaki te. Ce qui est important na mariage eza soki okutani na mobali oyo aza mayele. Mobali oyo aza na vision okende liboso, mobali oyo ayebi valeur ya mwasi, ayebi pe ko respecter mwasi. C'est ce qui est important. Parce que tant toloba mayele, na mayele wana nyonso eza dedans package mobimba. Donc mobali oyo ayebi ko respecter mwasi, ayebi valeur ya mwasi, ayebi importance ya mwasi, ayebi ko communiquer, ayebi ke non ndenge nazo bala boye, il faut nazala un homme na kozala pe un papa responsable parce que tant ozokendo bala mwana batu il faut tiaka déjà na mutu ke non responsabilité na ye nyonso eza na maboko na nga. Donc il faut alia, il faut alata, il faut asala boye ngande mutu fona salela ye eza bongo. Toyoka nanu ba opinion ya bandeko na biso mosusu makambo balobi concernant libala oyo esalemaki samedi. Tolanda et on se retrouve juste après. Félicitations à tous les fans de Wenge, Wenge Maison Mère, Wenge BCBG, Wenge Kumbela et consorts, parce que c'était hier ou avant-hier que papa chéri Jibe Mpiana a reçu la dot de sa fille Daida Mpiana. Et moi, ce qui me choque, c'est que les gens viennent comparer la beauté du mari de Daida Mpiana et le mari
de Gladys Ngiama. Et la plupart de ceux qui font ces analyses, ce sont des femmes. Mesdames et messieurs, bonjour, chères jeunes filles. Bonjour, Kitty Bovanda. L'homme, ce n'est pas la beauté, mesdames et messieurs. L'homme, c'est la tête. L'homme, c'est l'intelligence. L'homme, c'est la maturité. Et en dépit de tout, l'homme, quand il a ses moyens, quand il a l'argent, il est encore plus beau. Vous choisissez la beauté. Choisissez des bonbons, des biscuits. La fille de Werenson a choisi son homme pour ce qu'il représente dedans. Si vous êtes encore amoureuse du physique, il y a d'autres femmes aujourd'hui qui sont amoureuses de l'âme de la personne, qui veulent tomber sur des bonnes personnes, sur des gens bien, sur des hommes capables de les aider, de les laisser évoluer et de faire avec eux, je ne sais pas moi quoi. Le mari de Daïda, je ne sais pas ce qu'il fait dans la vie, je respecte beaucoup. C'est un très bel homme, on respecte. Et je crois que Daïda aussi n'a pas choisi par rapport à l'extérieur. Elle a dû choisir l'intérieur de la personne. Tout comme Gladys, son mari c'est un médecin, comme j'ai entendu dire. D'autres disent que c'est un pilote. Il y a d'autres qui disent que c'est un médecin. Être médecin aux États-Unis ou autre pilote ou je ne sais pas moi quoi, au combo la balabala te mais aux moto à ça un bureau ya américain ou étudier et terminer ses études aux États-Unis, ça li panangu bate. Soit disant mobali au finga ya Gladys, la moni ma ben a été. C'est un bel homme à sa manière, c'est quelqu'un de très naturel et de beau. Parce que complexe ya ba congolaise na Kinshasa et comme que so mutaza mwindo wa benge salité. Moi, j'étais à Kin en 2023 et les commentaires qui venaient disaient tu es très jolie, mais tu dois seulement chercher des tubes pour embellir ton teint. Parce que moi, je suis quelqu'un qui, je mets de crème, je ne mets pas trop de tcha. Pour eux, quand tu ne mets pas trop de tcha, tu n'es pas aussi belle. La beauté congolaise se résume au tcha. Vous allez vouloir que Gladys ait l'habit de mon bali, il y a choco belé, aspect belé, moutou vide. Si vous avez l'habitude de choisir des tonneaux vides, ce n'est pas tout le monde qui aime choisir les tonneaux vides. Il y a des filles qui aiment des gens intelligents, des gens qui peuvent faire des devoirs aux enfants, des gens qui ne vont pas faire la honte à la famille, des gens où quand on présente, on dit que monsieur, ça c'est le beau kilo de Yann Noël, tout le monde est content, tout le monde est ravi. À nos deux filles, Daïda Mpiana, Gladys Ngiama, félicitations à vous. Il y a longtemps, dans le bac, bana musicien baba la raté, bien que votre grande sœur Minou jusqu'aujourd'hui célibataire azotera monokoloko a bébé parce que l'ingoko a bientôt 50 ans, vous avez fait honneur à vos papas, vous êtes mariés, papa Meli Masanga et le clan Wenge en avant. Famille ya Bamayengi, ya mobali ya Daïda. Nayebi famille na mobi. Nayebi famille mobi mbate mais nayebi bango 50%. Nayebi bango na ex camarade moi na famille na. Ex camarade na moi na famille na. Aruna mère chef. Que mobala Daïda. Alors enfin ba grâce masiki net. Ex camarade na moi na famille na. Donc koko la bango alors na possibilité na mbongo na riche, c'est deux choses. Donc sur les plans finance, il y a des couples. Bolingo za pona mbongo te, bolingo za naturel. Mais la famille boye famille mobala Gladys, to mobala Gladys aleki mobala Daïda na mbongo na musika financière hein? Na musika na famille mobala Gladys eleki famille ya mobali ya Daïda na mbongo na ba fête. Pour dire la vérité, fête à JB qui propre et classe qui fête ya Werenson. Fête à JB Mpiana. Déjà même na comparer vie à JB na Wera, JB a na noblesse.
Jibe vivre lokola ba baron penza. Oui, vivre naïe comme un vrai mutabandundu. O bazaka famille ba yaka puna ba yaka na basaki ya fufu na mukongo ba o ba ye. Libala d'ailleurs des acquis classe propre que libala ya gladi. Il y a des acquis trop et puis ça qui lumière té libala moi star. Et puis ça qui lumière té. Kilo ya wera kitoko te. Mais bokilo ya jibe en tout cas ça kitoko. Après bana kobala to bandisi koyo ko comparer nani azu mobali kitoko nani azu mobali ya mabe. Donc mobali ya mwana ya wera ane pina bien pina te mobali ya mwana jibe elengi na komona. Ya mwana ndi ezo yinda awa na toile. Etanke nga molobeli na moni beka ndenge bino bolobi. Moko aponi pena te. Selon kaka bilongi. Selon kaka na kibomoto boy. Mais na kati tango mosusu eza au contraire. O bozo mona ya pembe ya mulai wana tango mosusu yende mutaza mabe. Aza mwindo mukuse kubuka na kati. Mais oto mona ya mwindo mukuse ya kubuka wana tango mosusu yende mutaza pembe mulai kitoko na kati. Donc nyonso ngalaga eza paune te. Likambo yo bano basali o lelo to komo comparer moko za kitoko moko ya kitoko te. Ezalaka pe epa ba papa na bango. Jibe apona mwasi ya danger. Wera apona ine mwasi ya normal. Ngana bino to ye bien. Mais to moni na oya ponaki ya kitoko na oya ponaki ya mabe ndenge basukela. Oya ponaka ya somo lelo bakabwana. Oyo aponaka na ye ya normal lelo bazali. Babokilo oyo tozo compare mo wa kitoko na moka mabe. Musu oya mabe ana makambo kolega oya kitoko. Mususu oya mabe aye na makambo oya kitoko nda iko so makambo. Iko oza ape bongo. Ndenge moko to monaka pe na ba mama na bango. Oyo to monaka ke o mampata mwasa wera mbonga zanega mwa bongo ya jibe nde azwa ya somo. Mais to yokake oyo to banda komona ke aza bongo aza danger koleka oya jibete yende mutabanda ko sunga mobali na ye na mike class banini koyemba ya wera ye mutabanda ko sauver oyo ya peme jibende mutabanda ko sauver. Donc ndenge moko pa bana pele mseke au contraire oyo to moni ya mwindo emsa eko sunga oyo ya pembe ayende kolia. Donc to tika ko compara ka bongo. Yangwana biso na kimomoto boy tozo mona na biso ka boy. Na kati bango moka mbayebi na nzambe pe kaka mutayebi po yende mutakela batu. Yango te bana mer. Na kosi ba misuba oya wana ba hypocrite ote ezaki bongo. Tango wengezo duma ezalaka ke jibe kuna moi sa jibe soki bomoni moi ezalaka bongo. Bana babali to sepela to tana suka ndenge nini ekokendele. Alors to souhaiter te oyo ekomela ba mama na bango ke moko azwaka ya kitoko bakabona moko azu ya mabe bazati lelo to souhaiter pa na bango ezala bongo te. Eza esengo kotala batu oyo bazana bakisi baliaka batu bazana mama ndenge na ndenge me bana bangwana bazobala me ba misuso bazanga na l'église musu bazozo opportunité oyo kobalisa bana te. Musu bazozo ngote. Donc totika ko comparer po comparaison oyo ngakutu nazala na ngana no mona mukie mais comparaison ngoto bandako yoka. Donc totika ngo loko epesinga posa ya osala analyse oyo po ngamoko bina pe na moni ba photo na lobi oui eza pe na bongo ndesko na pusi mayele na musika na lobi temba mama na bango pe eza pe bongo. Mais lelo yangwana bakabwana mama Amida bakutani na jibe mpiana mais atiki mobali na ndako motema pesa ki mususu na kimia te koyeba ki na tiki muto na ndako yebe muto ngo na ndako kuna muso oloba kuna bakoki pe kozonga na talaka bana bazama mebele oyo kaka kote
papa yo foko zonga na mama po tala kaka donc papa wana pe kuna vieka abande pe ko banga mais ko ya ko tala bayangiama bazaki na bango à l'aise na lobite que maman mi dazaki à l'aise te mais atiki quand même mutu na ndako ngana yo to yebi soki otiki mutu na ndako ke classe mo bo ndenge zalaka par rapport ya ba mampata ba vandi na bango ba sisi feti na bango ba ke ba lali place moko lobby tangu bana na bango ba bandu bota oyoka kaka aye kotala koko kaka na ndako wana moko koko na bina na shamba ke yelanda ke yelala pa koko mbali ate pata ya na kozwa koko no cheno kuna na cuisine ko azotungisa ngana olinga na benda ba moi ba inspiration mo ya banzemo mais pas ba jibe za bongo te donc soko moi na kotala koko moko na quartier oyo asili si so ngake mona koko mbali phrase sous transport a matina voiture bangwana ba ke so kotala koko mbali comparaison auto sala na kala tala ndenge kende suka na opona okanga parenthèse nyoso ngalaka eza paunité ba mes frères le 31 décembre to kutana na discothèque nangai chez Sandra la Grande le 31 décembre 21h déjà to démarrer kolata pembe na kozela bino bandeko Peter Strasse numéro 5 na Aren Bundes dombo yaka kalate to bano benza ba musicien ba musique live et bano le kawana en tout cas so ka bali c'est bien d'ailleurs bali c'est bien hein au moins quand même moi na wera afongoli bango njela mais ça bino wenge woman alingaka nini li patela lelete soki mwana na bala kite ya yepe banya basala ngote alinga li patela ila été bino boye bakabatu cette dame ataka libaya partout alinga li patela ila été mais soki bana bazobala ezape bien mais comme esengeka mwana baba ki bana ba musicien babala kate siko comme mwana wera afongola kinjela c'est bien c'est que mwana wera libala neza bénédiction omoni so muninga moko abali eke baninga msuba obala na sima ezakali ça dit que obali na mutema malamu ça dit que mwana wera na félicita qui est déjà comment il s'appelle Gladys oui na félicita qui est parce que ça baninga msuso ka bali alinga te baninga babala pour le kume fanda pana ye donc nga na félicita qui Gladys na félicita qui wera na Sylvie Mapata parce que na mona que la fête était simple. Parce que ça la waouh parce que c'est pas l'argent qui manque mais na mona ki la loko moko simple tout ça et tout et moi na bali na mutema malamu ya baninga pe bakomi ko bala na sima to fana ki awa to mona sika mutabala te mais c'est à dire que aza mutema malamu voilà et là quand on comprendre te parce que et sika moko ba bengi si première dame moi je pensais qu'il fallait qu'elle Sylvie Mapata parce que première dame okeno sala nini kuna amona sika bana na bakola te bazala ba amité omoni ba bloko musba feti mususu zakana matalana to bengsa mutube po to kota réseaux sociaux voilà après tali bango na lobika tika na loba parce que amitié na bango ya kala c'est place wana sika batie mama Denise fake za mama Sylvie Mapata voilà parce que je vois mal mama Denise ce que ça qui fait il y a salle que maman Denise va inviter qui est je peux comprendre mais eza dot il y a ceux qui prédotent et c'est le komoko réservé en famille. Qu'est-ce que maman Denise vient faire là-dedans? Bon, après ça, ma kamna bango, cette maman aime les matalana. Wenge woman alinga matalana. Voilà. Alinga matalana pesake, pobo lobela. Parce que nenge zana bo lobela. Parce que za mwana star à Bali. Voilà. Félicitations na mbelekete Diaz Jubem Piana. Yango laisser les morts enterrer les morts. Mwana mutu azaka mwana mutu. Ata ba bengi yo papa soki papa solo na nakufate koya konjimaka présent te ke okom sabana batu ya yo voilà ozala politicien oyiba 15 millions o détourner 30 millions o détourner combien de millions mwana mutu azaka mwana mutu papa na bango azaka papa na bango parce que si kawana omoni ke papa mutaza wana voilà boko benga 20 papa mais il y a papa azali tant papa na kufite azali. Voilà. Donc, na zongi na sujet nanga ezaka bino pe bata commentaire. J'espère que réponse donc côté wana analyse eza na ngote bana fo babala. Ngana ok côté moko o bana ba mise babala te poani ba basi kitoko baza ba jeune fo babala. Voilà. Fo babala libale wumela bazala heureuse. Oui, biso tozana problème na bana te. Biso to aka opposer ba analyse pour na politique ba mi yibi. Ne confondez pas les choses que moi na Bali oh mama Congo te. Na politique bazami yibi. Pardon. So na eli politique na kotakle bango po bazami yibi.
Bon, voilà, de retour, la famille, nabandi ebela batu touti kolanda awa, ebela batu touti koyoka awa, nyonso tu na poisa, yako lobela ezalite, yako batisa awa ezalite, mais bouti koyoka, moi ba intervention, bande konabiso, yabasi, ndenge ba lobby, voilà. De mon côté, la famille, kande na ilobaka toujours et encore, bisope eza musala na biso yako batisa. Eloko nga mama Étoiline na koyako loba, na dossier o nyonso eza que totika comparaison yango boomona bookotisa complexe na bamitu ya bandeko na biso mosusu ya basi lelo mwasi akomi kobanga kobala pourquoi parce que mosusu mobali na ye aza na moyen te mosusu mobali na ye azomilukela sikoyo parce que cousine na ye abalaki mobali moko aza na mbongo c'est fini ye akomi kobanga bacomplexe bokomi kotia na mitu ya bana na mitu ya bandeko na biso ya basi botikaka bacomplexe wana eza mutu nyonso te keno ifo akota kaka na libala mbongo ebele ya bato bakota na libala mbongo me lelo oyo basuki ndenge nini bakomi kosenga bato oyo toyeba kala keno bazalaki na mbongo lelo oyo baza wapi bino moko bolandaka bomonaka awa bana ya mobutu seseseko wazabanga bomonaka mama Bobila Dawa mutu azalaki azoliaka na mbongo alamuki na mbongo bisika nyonso kande bomona mama Denise azotambolaka awa mbongo matakita me mama Bobila Dawa wana lelo asukeli wapi pona kozonga na Congo mama Bobila Dawa azosenga gouvernement esombela ye ndaku me na baseri oyo bazalaki na mbongo boyebisa ngai bambongo na bango wana esukela wapi na makambo ya libala bamakambo oyo mbongo kokota oyo mbongo matakita eza kutu biloko kotiaka mosika donc kotiaka ngo na priorité te ona balaka mobala aza na mbongo okobala bien sûr mobala aza na mbongo soki lelo oyo musala na ye kufi babusiness na ye ebebi okosukela wapi bala mobali oyo aza na maturité na mutu bala mobali oyo aza na fondation ya makasi na mutu parce que soki oza na mobali oyo aza mayele futur na bino eza rassuré ata soki lelo oyo aza na mbongo te me mobali oyo penza aza na mayele na mutu mobali oyo atanga oyebi ke ata soki lelo oyo eza te me futur ezo promettre ke kokende kobalana na mobali moko boye songolo pakata non parce que il est beau parce que baza na bambongo lelo soki lelo mbongo esili mobali atanga te okosukela wapi okozala zoba okozala penza zoba okosukela neti zoba yango bamama boteyaka bana na bino yango nga nasepelaka na bamama mosusu neti bamama na biso mama biso aza mama moko apesaka na ye conseil ya malonga koyebisa yo mwana na nga mobali oyo dayaka kobala yo aza na eloko te nde mobali pourquoi parce que lelo tolobi soki nzambe apamboli bino akoyeba importance na yo ayebi ke mwasi na nga ayebaka kosoutenir nga soki naza nango soki naza nango te surtout mobali oyo atanga futur na bino eza rassuré mais kokende kobalana na mobali moko deja aza na bambongo na ye okoti na ndako ya libala azomona yo neti eloko te lelo tomona basi ebele bazovivre na bandako ya libala boye mobali aza na mbongo me mobali akonsideraka ye te mobali azalaka na ta na ye te mwasi wana na ndako na ye boko azalaka na mo a dire te malamu okutana na mobali oyo aza na eloko te oyo azobunda na vie me ayebi importance ya mwasi bato o nanu babali te bayebi réalité ya mariage te me bato o bosi bobala bosungaka bandeko o nanu babali te bopesaka bango baconseil ya malonga